ata parlement ya Mayuya ou informer bangote. Donc M. Chilombo a commis un superman, hein, Tarzan. Vous comprenez? Donc super président. Balobarake nanda ko na bino pondo kia kota, il fondo ki moko azala na kati. Pondo kia kota nanda ko na bino fondo ki moko fungula bango, afungula ndoki mususu port. Yango bato yo ba permettre armée ougandaise eya. Bato ba permettre bacha ba gouverneur na au passé rebelle. Donc baza ko sala bangonde bandoki oyo bafungoleli bandoki mususu porte bakota na Congo. A côté par-ci par-là beti ba porte ezali ko simbate. Yango wana poye ki amoni azali na échec na kati ya mboka, c'est pour cela a komi koluka donc façon ya ko bimela na libulu ete ya ko sala po ete yelo biba betele mwa mabo mais récite ezate to yebi azali déjà na échec. Tural na yekuna na Katanga esiko wapi akei ko promettre université gratuite. Esiko wapi akei ko finga biso bandoki. Abosana eti kaka ndoki nda yeba ka moninga na ndoki. C'est que yemoka ya lindoki pa yeba ete biso puto ali bandoki. Soko telemeli makamba ko sala alobetu ali bandoki. Un discours qui n'est pas responsable. Bozela te est au katana te, bozela te au katana est. Mais moto oluka au katana est yenda ko katana. Nous avons entendu dans la première lecture comment Judas a été remplacé, les collèges des apôtres, 12 apôtres. Pourquoi les 11 ne sont-ils pas allés partout dans le monde pour continuer la mission? Il fallait compléter le nombre 12, le nombre des apôtres, un nombre sacré, un nombre important.
Et nous le savons tous, l'un des 12 avait défailli. Il a été remplacé. Une façon de dire que le nouveau peuple de Dieu est bâti sur les 12 apôtres. Comme l'ancien Israël possédait les 12 fils de Jacob. 12 pour montrer qu'ils sont envoyés partout sur toute la terre. Quelle est notre mission aujourd'hui en célébrant cette fête de Saint-Matthias, en sollicitant les dons de la paix? Quelle est notre mission aujourd'hui? Quelle est notre place au sein de cette grande famille des enfants de Dieu? Quelle est notre place? Peut-être qu'il y a aussi des Judas parmi nous, des prêtres parmi nous, des cupides parmi nous. Je parle de la miséricorde, je parle de l'amour, je parle de la solidarité. Et voilà, quand nous parlons de la miséricorde, de quoi s'agit-il? On fait allusion à un cœur qui est prompt à intervenir quand il prend conscience d'une indigence en train de provoquer la mort d'une vie. Une vie est en train de s'éteindre, une vie est en train de mourir, et il faut intervenir sans tarder. Il faut intervenir. On parle de miséricorde quand une misère qui s'est emparée de quelqu'un est en train de s'achever parce que brûlé par le cœur qui s'en est aperçu. Sommes-nous attentifs ou restons-nous distraits? Quand je dis que nous restons distraits, nous oublions que nous sommes membres d'un même corps. Nous formons un même corps. Quand un membre du corps est malade, souffre, heureusement, pendant que nos frères et sœurs pleurent, souffrent, nous passons notre temps à chanter, à danser. C'est triste. La solidarité. Être sensible au malheur d'autrui. Être sensible à la misère d'autrui. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur aujourd'hui nous rappelle notre mission. La mission des apôtres, c'était d'annoncer le nom de Jésus, de dire à tous que c'est lui le Seigneur, c'est lui qui donne la vie, qui apporte la vie en abondance. La mission des apôtres était de faire connaître le Christ, afin que tous puissent croire en lui et être sauvés. Notre mission comme disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de vivre dans l'amour. Le véritable amour conduit à la justice, à la solidarité, au partage. Et voilà, nous sommes des chrétiens. Nous n'avons pas de monopole de la solidarité, nous n'avons pas de monopole du partage, mais la différence se trouve dans cet amour qui nous anime, cet amour qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre référence. Il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous aime. Une façon de dire qu'on peut aimer de façon désordonnée, à la manière du monde. À la manière du monde,
à notre Seigneur qui nous aime, qui est au milieu de nous, de nous remplir de son esprit. L'esprit d'amour véritable, l'esprit d'engagement concret, que nous soyons de ceux-là qui refusent le mal, qui ne complotent pas, que nous soyons de ceux-là qui sont capables de se sacrifier pour que les autres vivent. Ce que nous faisons pour les membres de nos familles restreintes, faisons-le pour la grande famille, la famille des enfants de Dieu. Le Seigneur vous remercie parce que vous vous êtes dit, c'est vrai, nous sommes à la recherche de la paix véritable, la paix durable, mais nous avons notre référence, c'est Dieu. Et nous deviendrons des artisans de paix si nous acceptons que l'Esprit de Dieu transforme nos cœurs. Le mal qui se répand dans le monde vient de nos cœurs mauvais. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous convertisse, que le Seigneur nous transforme et surtout qu'il nous fasse don de sa présence. Une présence bienveillante, une présence bienfaisante, une présence qui nous rendra rayonnants de bonté, rayonnants de sensibilité pour le bien des autres. À nos frères et sœurs qui sont à l'Est, nous disons que nous ne les avons pas oubliés. Nous les portons dans nos cœurs. Nous prions pour eux. Nous prions avec Marie. Nous prions à l'école de Marie. Le rosaire, c'est la prière de l'homme pour l'homme. La prière de l'homme pour l'homme. Parce qu'à chaque dizaine, il y a une intention. Il y en a qui disent, frères et sœurs, pour cette dizaine, nous allons penser à nos frères qui sont malades, habités. Nous allons penser à ceux qui sont en prison. Nous allons penser aux mourants. Nous allons penser aux exilés. Des gens que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais rencontrés, mais qui sont nos frères et sœurs. Parce que rachetés par le même sang, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, une vraie prière, c'est une prière qui engage. Nous saurons que nous sommes en train de bien prier si nous grandissons en amour, si nous grandissons dans le détachement au mal, mais surtout quand c'est une souffrance provoquée, voulue, entretenue. Que chacun de nous se situe devant le Seigneur pour voir s'il est un vrai frère, une vraie sœur ou simplement un prêtre. Restons solidaires avec nos frères. Restons confiants dans le Seigneur. Que lui-même nous remplisse de la vraie charité. Cette charité qui pousse à la solidarité concrète, cette charité qui trouve sa source en Dieu lui-même, la vraie charité qui est miséricorde, la vraie charité qui nous rend sensibles à la souffrance des autres, la vraie charité qui nous pousse à pleurer avec ceux qui pleurent, à ne pas trouver sommeil pendant que les frères et sœurs sont dehors, sont angoissés. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix, accorde la paix à chacun de nous, accorde la paix à nos familles, accorde la paix à nos frères et sœurs qui sont à l'Est et à notre pays. Que son nom soit béni aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre, par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon de demander. Étrangère dans le Congo. So il va crime salemi yo za responsable. Ata parlement à Mayuya ou informer bangote. Donc M. Chilombo a comme un superman, hein, Tarzan. Vous comprenez? Donc super président. Alors qui n'a pas décidé kofinga biso bino wali bandoki aki na Londres bino wali ba kombanta ba asoni koto banyanga la kata yango to sambeli to bengani molimo ya mafinga ipa ya Chilombo ya kofinga ka kotala kate yango attend to sambeli to lobi molimo ya merti barti rotary tour e bima na bokonzi o ya moyibi soko moni moto abengi baninga ba yibi yende moyibi ya liboso po moyibi ya liboso li moto ayibaki maponomi Sikao ya komi kobenga so bandoki. Ndoki ami bale ali moto na Kagame na Congo. Ndoki ami satu ali moto akotisi Museveni na Rwanda babunda lisusu na Congo. Donc on prend que messa lelo, merci na président Fayulu, président élu. Merci na message à bandeko ya Est o balobi ki président Fayulu atikeli ko tika bangote, ba kino to tiki bangote. Basengi mongongo tokoloba ekenda lisusu tina mikili ya bapaya. Donc ba mindele ba Union européenne, Union africaine, même les noirs aussi, même oni boyo ka mongongo bato est. Bon c'est la té est au katana té, bon c'est la té au katana est.
mais moto oluka kokata na est yenda kokata na pona ki président élu Martin Fayulu to bengisaki bato nyonso na bandeko na biso ya union sacrée, à savoir ndeko Moïse Katumbi, ndeko Jean-Pierre Bemba na ndeko Chilombo na bato na ye bato ya union sacrée porte eza polele l'église to bengisaka bato te tolobi eza messe mpona bato ya est na est kuna bato ya FCC bazali na est bato ya union sacrée bazali na est bato ya Lamuka bazali tosalaki messe ya solidarité esprit ya communion unité nationale mpona kimia ekota na bandeli na lobi boye balobi ke bamususu baza bandoki mais balobaka ke na ndako na bino mpo ndoki akota il faut ndoki moko azala na kati mpo ndoki akota na ndako na bino fo ndoki moko afungula bango afungula ndoki mosusu porte yango bato oyo bapermettre armée ougandaise eya bato oyo bapermettre batya bagouverneur na au passé rebelle donc baza kosala bango nde bandoki oyo bafungoleli bandoki mosusu porte bakota na Congo biso tozo continuer bitumba na biso toza toujours na nsima ya bato bandeko na biso ya est tokotika bango te combat ya Congo eza multidimensionnel à multiples facettes yango sur le plan dimensionnellement spirituel yango toye kosambela tosenga nzambe apesa bana Congo baza na est makasi mpona kimia ekota na Congo. Voilà. Bon, message yo toyelaki le président Eli Martin Fayulu dans Mobizaki ezalaki prière oyo ya action de grâce toyaki tosanganaki donc peuple congolais nyonso tout pour na bandeko na biso ya est toya donc totia bango na mabondeli parce que donc toza na besoin de changement et puis tolingi ke bandeko na biso va vivre na paix. Pendant que bango baza na pété, biso pe tokozala na pété. C'est pour cela que tobenganaki n'appelle au mokonzi na biso président Eli Martin Fayulu Madidi asalaki. Donc to salaki on a ba résistant ndeti biso tozali moko ya ba résistance oyo ezali na niveau ya mo amba na kati ya commune ya Ngaba peut-être tozali na jeunesse désœuvrée. Donc yango wana toyaki awa po ete kosambela pona bandeko na biso ya est. Lelo yo tozomona milinga milingeza to na mboka par rapport aux difficultés mais Chilombo aza nango na kati ya mboka et puis azali kokoka kokama mboka te lolenge bani yango wana a restaurer susu ba nouvelle o to ko benga lokola unité ba état de siège ezali lokola moko na kati ya union sacrée abandaki na biso kolobake ba makambo oyo concerné union sacrée a koti par-ci par-là beti ba porte ezali kosimba te yango wana poye ki amoni azali na échec na kati ya mboka c'est pour cela akomi koluka donc façon ya ko bimela na libulu ete ya kosala po ete yelo babetele mwa mabo mais récite ezate toyebi azali déjà na échec pona échec na ye e bani pona lelo te yango wana biso toyaki pete tosangani na baninga ete topeseli makambo oyo e concerné ndenge mboka ekende pona état de siège tozali donc na confiance nango te ezali lokola lisanga ya RCD Rwanda ki rébellion mais c'est Chilombo alingo kosala na est mboka na biso. Pour le la bande, c'est messa suko to yoko tika est la maboko nzambe. Te prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17 a lobby prier sans cesse. Toko sambela, toko sala nyonso parce que moboko na biso ressources na biso ezalaka losambo. Tant que tu as luka nzambe nzamba fungolaka maela bakonzi ya présidium a orientaka ba action pour mema peuple na bokangoli. Donc toko ya lelo te tolo bako sambela suka toko sambela tana banda ku bisika nyonso toko sambela toko loba toko belela yo moko musala kitoko zo sala na landi ba émission conscientisation zo sala na sepel makasi. Donc pona koloba que to telemi to zonga susima te to bunde tumba ti to mona bolamu ya Congo. Donc tokoyi kozala te ke to sali bwe to lembi te to a déterminé malgré ba menace malgré nyonso tozalaka biso to tendre ka vers mbongo ma Congo. Merci. Son que lo sambo ya moto mabe epesaka nzambe kanda kasi ya moto malamu ememaka lipamboli pe ememaka solution lokola miri ya Jéricho te na loyembo ya pamba ekoya yango toyei lelo pona koloba madeko ya est ete tobosani bango te toyali mboka moko makila eketanga na est ezali ya biso pona nini tokotika la kimia awa olandi na omeli ya papa Sango Mokonzi alobi ete na mboka oyo esengeli totika makambo ya o chacun va être rétribué selon ses capacités. Non awa esengeli tokoma na oyo tolobi ete que les faibles plutôt que les forts soutiennent les faibles.
que les riches prennent soin des pauvres. C'est comme ça que nous disons, Nakati Alamuka, biso toki kola la pongi awate. Alors que na est bande kona biso basali bane balala gate. Moko akei na mbeto kolala, moko atika na porte pour nous surveiller. Mais tu allais kolo ya ndenge nini, tu allais peuple ya ndenge nini, o to ko supporter o ekelika na est. Yango to lobi, le kola to ebete le sambo pe ya makasi, tu associé ba marche, tu associé ba sitini na le sambo. Mais globalement to ebete régime ezali en place, les alliés incapables. Au monaki Chilombo akei ko sala campagne électorale na yekuna na Katanga esiko wapi akei ko promettre université gratuite. Esiko wapi akei ko finga biso bandoki abosana ete kaka ndoki nda yebaka moninga na endoki c'est que ye moka ali ndoki pa yeba ete biso peto ali bandoki soko telemeli makamba ko sala alobe to ali bandoki un discours qui n'est pas responsable bato olenge yewana tokotikela bango avenir ya mboka te azui ba généraux oyo bazaki ba ancien rebelle oyo bazaki cité na ba faire ba exploitation ya minerai to tuni motuna alobi na biso to ali bandoki afinga biso deja ete to ali ba kombantaba afinga biso ete to ali banyangala kata lelo to komi bandoki na ye. Mais nous pensons que nous ne pouvons plus compter sur cet état là. En ce moment où je vous parle, armée ya Uganda ekotaki na Congo depuis le 9 mai baye ko sala nini na 2000 na mboka oyo armée ya Uganda eya na MLC baboma bandeko na biso boyebi bitumba ya 6 jours na entrée ya Mzee Kabila de 97 98 99 armée ya Uganda eboma bato lelo armée ya Uganda yeko sala nini na mboka na biso dans quel cadre pour quelle finalité baye na ben ko sala nini lobi okuna bakoya ko tinga matendenge batingama par le passé bakoya ko exploiter ba richesse tendenge ba exploiter par le passé. On comprend que Félix ne contrôle pas les choses ou ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire. Tantôt armée ya Kenya zali ko ya na Congo, tantôt meeting aérienne ba avion ya Angola, sikawe komi armée ya Uganda. Nous sommes extrêmement inquiets pour la situation à l'Est, surtout à ce moment où l'état de siège et que réduire la population civile au silence dans l'Est. Est-ce que pendant un moment où la société civile est allée miser bango, les journalistes à l'Est est-ce que va profiter pour commettre des atrocités, piller des richesses? Tout ça, ça inquiète la Mouka et nous disons, oh, les alliés qui bandent. Au moni communauté, représentant la communauté à Est, Azui Maloba, Alobete, Esengeli Mokonzi Amboka Martin Fayulu, pe coordonnateur à la Mouka Adolphe Mozito, Bakita na Mbango na Ituri, na Noki Upesi Kivu. Na Kanisi, nous n'avons pas de choix. Comme disait Mobutu, nous allons conclure les alliances même avec les diables pour sauvegarder l'unité du Congo. Pour Nabiso Nakati à la Mouka, nous allons tout faire. To marchaki, to ko marcher sous. Mais nous sommes des croyants et nous croyons à la force de la prière. Misa ya lelo ezali na motuya munene pona bayi presidium ya Lamuka basali yango na pona nini oyebi mama tobosanaka noki ava tokoma na makambo ya misa oyo ya lelo tobandaki nano liboso na marche tosali marche mbala nzike oyo esalemaki ke ya liboso bomonaki tokei bapanzi bato ya mibale ndenge moko nayo oyo touti kosala mikolo oyo na président Martin Fayulu Madidi na président Muzito. Donc lelo bandeko bakanisa te ke Lamuka alamuki kaka lelo alobi mbala moko na kosala marche mais non to bandi ezali mais ezali parmi ba action na kati ya Lamuka tozalaki na marche tokomi pe na misa bongo ezali pona nini oyebi ba action ezalaka pona ko alerter baye bazali kokamba mboka baye bate lokola biso tolobaka na Lamuka même eza pouvoir illégitime mais bango bato basimi misolo bango bato basimi makambo ya mboka bango bato bazo simba yango baye bakotambwisa mboka na ndenge elongo bani etambwisa na ndenge ya liseki ndenge tozo monante na yango tolobi état de siège makambo ezali koleka na est esali au moins quart de siècle c'est-à-dire au moins 25 ans que Mobutu ezaka mingi na est et représente république à l'obi état de siège. Ezali deuxième étape, ba député na ba sénateur ba sangana basala loi oyo kozala na ba mesure d'accompagnement ndenge kotambola. Mama
boni mais lokola toza siko en état de siège yango mais ba mesure d'accompagnement oyo uti na parlement ezate soki tolobi ke ba violer balobaka oh mosala biso tolobaka ba violer la constitution mikolo miso mosala na bango ka kosala awa esalemi état de siège ba mesure d'accompagnement état de siège au parlement bimisi pona makamba gouvernement eza wapi soki tolobi o balobaka kaka mais lelo déjà basi bati bayi gouverneur militaire accompagner affaire DC ndenge moni biso to accompagner FARDC na Losam to accompagner bande ko na biso este pour kimia ezala ndenge to sala kango mikolo miso donc nakanisi oyo lamuka sali ezali oyo lamuka sali ezali ya ko féliciter biso eloko tozo boya nini eloko tozo boya eza nini tozo boya ke bayebi ke pouvoir oyo ndenge tolobaka ebima na maponami oyo ya mikakatano oyo ke tobimi na lamuka lobi ngai moto na gagner maponami petit lelo tozana bitumba wana ya crise ya légitimité parce que lamuka aza ko continuer ko revendiquer pouvoir na ye aza ko continuer ko revendiquer victoire na ye yango tomoni ke baye bazali kosala lelo bazui pouvoir ezali kosala mana ndenge nini elongwe pouvoir ya kosala mosala ekomi pouvoir ya ba règlement des comptes ekomi pouvoir ya dictature biso tokoki kolinga yango te oyo yango moni tosala ka boye lamuka directeur azali ko beta biso disok toza wana pona ko rappeler ba violation ndenge ezali kosala ba violer article boy ba violer constitution lokola lelo tokomi mwe na 60e cas ya ba violation tozotanga kaka ndenge ba osalaka ba violation na bango basala mosala olie kozala ndenge kamwisaki biso tomoni la Lumbashi ye président république azoloba tokolobela ngo na conférence na biso ezoya après 2-3 jours comme d'habitude mais on peut anticiper yo koki kobimisa na munoko na yote ki obenga bandeko ba congolais boza bandoki yo président république obenga bandeko bandoki ndenge nini yo soko babeso président république ozali lokola numéro 1 ya ba congolais yo kobenga ba congolais bandeko no bandoki te yo kopesa bango conseil tomoni kuna makambo ya couvre-feu alobi no couvre-feu lokola ngai moko nazali eza loko ezali te tomoni lokola likambo na répondaki na ndeko wana oyo eza kolakisa flagrance ya kolakisa baka ya nini na parlement tozaki komona ministre ya EPSP Tony Mwamba mikolo nyonso Tony Mwamba ministre asali boy bongo bolongoli ministre wana botie ye Tony Mwamba olobe ya yibi mais oyo azaki adjoint bolongoli bozimba mongo akomi titulaire pe bolobi moto ayibi alors soki bomoni makambo ezoleka eza ndenge mosu na mboka biso toza wana tolingi ntango bokomona bosambela bolemba te nsima ya lamuka kaka nsima ya président Martin Fayulu kaka ndenge tozobundao mokolo ezali pouvoir ya solo ya tosimbi bomoni ndenge mboka etambolaka na vision ya kotambwisa mboka ezali ya vision ya koloba vision ya union sacrée de la nation yo kokosa la vision union sacrée de la nation te po nation mobima tozali na kati ya eloko wana ya union sacrée te yo kotisi biso na ndenge makasi ekomi dictature po oyebi ke bandakala gouvernement oyebi bandakala baye basalaka ba action pona bato ya este ezala muka pe bango moko bandeko ya este bayebi ke bato oyo butu moi batambolaka ba marche balobaka communauté internationale bayeba ke mobulu eza na est ezali bato ya lamuka bato lelo balobi parlement atako bokoloba makambo nyonso be iyo mais bosenga d'abord bosala ta ba mesure ezaka biso bato ya lamuka bongo sikoyo biso non bango bazolanda rythme ya lamuka ndenge lamuka ezokende mpona kolakisa population ayebi mama mokolo moto avandi na ndako oza na nzala moto oyo apesaki yo lipa na periode ya nzala babosanaka te bandeko ya este bayebi mayelamuka abanda kosala na baaction ndenge amemaka mpona bango ayebi donc ezali makambo ko yango biso towe makambo kowelela te toye kosenga na nzambe topesa na baye bakende oyokaki wana sango alobi ava tobanda misa tosambela mpona mama tel akufaki mokolo ya marche ezalaki marche ya pouvoir te ezalaki marche ya lamuka
alobi tosambela mpo na bandeko ebele bakufi mpo na makambo oyo eza mpo na nini mpo na biso alors toye kosala nini te toye kosenga nzambe merci mpe kofungola nzela mpo na makambo oyo ndenge ezali etambola malamu bazwa mpe bapesa makoki na bato bakei sikoyo mpo etambola malamu mpe basala ata marche en arrière basala nao bamesure d'accompagnement bajour déjà eza koka compte bayeba kosala mosala ndenge ya malamu ozoyiba isu ye mbongo na kati ya makambo ya barame banini kuna na kati kozanga mawa na population yango wana merci mingi bandeko na banzi ete bino banso bolandi biso pe ya bokebi pamba te toyaki bongo na misa awa na Lingwala na Notre Dame toyaki bongo pona ko bondela la tina ete nzambe tata ayoka malombo mabiso pamba te biso tochaka eliki bongo epai na ye atako ba apostolo babiso bantoma yambo basala likambo nyonso babandeka kozonga epai ya nzambe tata kolele epai na ye kotuna nini ezali koleka pe ya pesa biso mayele pe makanisi lolenge kani biso tokotambwisa ekolo biso Congo pamba te bino banso bomoni ete mayo mazali koleka mazali malamu te yango bandeko ya Océan du Congo nzambe apambola bino bozala toujours branché pamba te bokolandaka biso mikolo mikolo pona ote koyebisa bino ete elubela ezali koya ya monene ezali kokita pamba te tolobi tokotika lisusu te tozongi biso baso toyebi ete Tshilombo azali bongo asasa ekolo Congo ali komoboma kasi tango tokoyebisa etika kokota na bato mabe po ete ekolo wa biso ezana kimia ya lingite toye kotelesala nzambe tata bolandi sango bokonzi alobi ete bamama bakufaki na marche nzambe alola asimba milimo bango pamba te bali bongo ba héroïne mama o akufaki bongo la marche akufaki pola nini kolela na bandeko na ya est yango toko kotelesa est biso totiki bino te bokota na kati ya complot wana te ya balkanisation oyo bangule balingi kosala kasi tozali na bino elongo yango nalobi mingi peza koloba na bino ezali te bino banso oyo bolandaka biso po bozali kolanda biso na tombeli bino kaka matondi pe bozala baye bokolinga nzambe la motema mobimba pe bokolinga ekolo wa bino pona kobondelaka yango merci encore une fois na babonya Océan du Congo merci na bino so bokozwa libaku ya kolanda biso ba programme tangolano bondi ya botarde bono ete na émission kokomela bino mamour d'Angola la mokite na Florence ya Matondo Mido et pourquoi pas oyangai na France na lobi tobunda pona ekolo Congo tobunda pona ekolo Congo merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui bat merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne merci à notre corps de la terre d'Acosta Mundele et le camp Dieu ne m'a jamais merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokondi pareil à Bemiso Babiso et mon ami de tous les temps du Noloswa et à toi Dalida Bayoko et son était na kankola bomeka yoko lo fokota ko kelamba elongo biso nyonso tobunda misu makanisi mayele za bongo na ngambo ya est moto atikela muninga te peto konte baba rebelle basa eloko te to lobi toko bomana soki balingite mais soki baza bato ya mayele bakoyoka les 17 les 18 toyebi ke ba France bazo compléter contre nation abiso mais on sera toujours ensemble quant à moi je vous dis bye.